Mbote bandekol, lelo tozali bongo mokolo na mercredi le 17 juin. Tomoni lisusu mboka na biso RDC après 52 ans ya absence na kobeta compétition mondiale. Donc tokobeta lelo. Ata soki tokopola eza nango problème lisusu te, mais nandimi te ke ekozala pe facile pour na Portugal apile biso. Nayebi ke bana ba joueur baza expérimenté. Biso pe toza na ba joueur pe oyo pe ba betaka na ba compétition internationale. Donc complexe ekozala nango te. Donc que le meilleur gagne. Mais eza mboka na nga il faut na soutenir yango. Naza ko soutenir non Léopard bokende liboso. Boyokisa biso soni te. En tout cas, ba match eza lisusu après otoza na ba match mosusu soki mibale o misato. Donc bo sala malamu. Donc bozo beta wana eza nation congolais mbana ba plus de 120 millions ya population baza derrière vous. Donc tozo saluer bino, toza ko encourager bino, toza ko motiver bino te bo beta bale na bonne conscience. Bozala bien bo kende liboso. Nauti koloba siko likambo ya ba frontière. Tomoni awa na Actes des Apôtres, chapitre 17-26, et le biso boye, d'un seul homme, il a fait sortir tous les genres humains pour peupler la surface de toute la terre, ayant déterminé pour chaque nation la durée de son existence et les bornes de son domaine. Omoni? Bon, omoni ndenge vie ezali, toza na ba nation. Ekozala bien, mboka na mboka ba vivre na kimia selon ndenge ba frontière ezalaki rétabli, et puis bato bavanda na kimia. Likambo ya kobomaka bato wana, en tout cas, personnellement, moi nazo soutenir yango te, puis nazo comprendre yango te. Donc je me vois même ndenge tovani na Angleterre awa, na ndako ya ngai, namona kaka soudainement mutu moko akoti, na yebi place auti te, naza na rapport moko na ye te, soudainement aye ko boma biso, aye ko abize biso, na mabota mobimba. Eza normal te, eza satanique, ezali diabolique, ezali malamu te. En tout cas, ezali kamba ya ko soutenir te. Mais au moins peut appeler groupe ya bato yango pe bazo sala mabe, c'est comme si pour na bango mabe ezali malamu, malamu ezali mabe. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut avoir autobengaka conscience pure. Yake oyeba soki omoni ke mabele ya baninga ezali malamu, yoza na eloko moko te, c'est mieux boya bon négocier. Awa tomonaka na Angleterre wana bandako tofandi soki balobi bazwi ba or ou bien bazwi ba diamant ou bien ba objet moko précieux. Bakoya bako sala consultation na ba gouvernement local, na ba gouvernement wana ezali établi na ba côté wana pote ba longola bino avec dignité. Mais bino bozo sala vraiment makamoko, vous allez payer ça. Omoni makamboko sala ya mabe ata bino bomoni yango te bakoko na bino bakomona ka mabe wana, parce que bozali ko kata ba vie ya bato contre leur volonté, et puis contre ndenge nkolo alobeli biso alikamba ba frontière. Omoni na kolingana limbola susu eloko moko lisu na mozindo awa. Omoni pa période moko nasalaka vidéo moko boye, nasi na loba yango presque o eza 3e fois ou 4e fois, mais nalingi ko rappeler lisusu le peuple de Dieu. Na lobaka makambo ya doctrine ya Satan. Nasala vidéo so boza na temps bokena YouTube oyo ya ngai wana bokomona place moko nasala vidéo ya doctrine ya Satan. Tango na salaka vidéo wana, donc omoni bato tomonaka na mokili awa mingi bana ba semence soit ya Caïn,
soit ya Abel. Omoni Abel lera kufaka ba ayaka kozala remplacer na o babengi Seth. Yeah? Yende balobi azali remplaçant ya Abel. Eza lokola bato ban esprit ya kosaba malamu ko créer bolamu na vie ya bato. Eza na bato mosusu ba choisissa na bango kosalaka bato mabe, kobomaka bato. Eza na ba progéniture ya bato, eza na ba semence ya bato ebele. O bato mosusu balobaka soki kindoki soki nini. Donc bato ebele baza na yango. Siko ntango nasalaka video wana naye kovanda mokolo mosusu ka nde tolobaka nalali na butu nakotanga verset biblique oyo mpona naloba te makambo nakoloba eza fondé te. Ezali lien entre le monde surnaturel na le monde naturel oyo biso toza kovivre. Na mokanda na Job 33:15 ezolobela biso bo. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil pèse sur les mortels, quand ils dorment sur leur couche. L'âme de l'homme est une lampe de Yahweh. Elle pénètre jusqu'au profond des entrailles. Proverbe 27. Donc, tant qu'on a salaki vidéo, on a soki boké boko monango, ndenge ya ko identifier bateau tout le monde dans le monde naturel, que ce soit des politiciens, que ce soit des musiciens, bateau basalaka ba art, na biloko ba art, biloko ba théâtre, biloko ya bateau ba otambisa gouvernement, bateau ba otambisa média, bateau bazo kamba ba famille, na système ya éducation, na le monde des affaires, et puis na ba religion. Boni yelo kozo boma mokili mingi lelo religion. Yango nezali origine to source ya ba conflit. Il y a plus de 400 religions na mokili oyo. Mais na bato wana nyonso basala biloko wana bakufa batika mokili oyo. Mais il y a un seul homme qui est venu dans ce monde. Plus de 2000 ans passés. Ezalaki kombo na Yeshua Amashiach. Lettre baka Jésus mingi ba européen pona bango eza mindele mais biso lo baga wana te. Moni oyo nde yende azali le modèle à suivre. C'est un Dieu le créateur, il a fallu aya na mokilo yo baba kaine kurus bateka ye akufa kene na lilita pendant 3 jours pe lilita wana esprit de mort force aliwa et kokai ko kangabo mona été parce que c'est lui-même Dieu aye ko se quoi atamboli na mokilo pendant 40 jours pe aye ko kende na likolo. Après 10 jours nde ayaki ko sopa molimo mosantu na ye na ba minoko nyonso ya mokili oyo. Siko tango na sali video wana nalali na butu naki vraiment en sommeil profond ka ndenge lobi na nini nayi komona neti nazalaki na ndako moko omoni tango tolalaka to nzoto nde moto elali mais âme ya moto to esprit ya moto ekufaka te. Siko na se retrouver nazalaki na ndako moko boye ya bien kitoko tango na vandi wana namoni lokola nde tobengaka ke neti moyibi akoti na ndako, esprit ekoti na ndako wana, présence moko boye ekoti na ndako wana. Tango namoni mutu wana aye lokola aya kokanga ngai, mais namoni soudainement lokola omoni ba glace ya minene wana oya minene lokola ba brique na forme bimi mibale. Tango bimi mibale namoni na présence nanga na loboko nazalaki nango na remarqué présence ya un frère ke nazalaka na ye omoni nazalaka na bato ebele ye pe frère wana yebi makambo wana. Mbala moko esprit wana ebandi ko attaquer ngai lataki
elataki costume ya noir, chemise ya pembe, cravate ya mwindo, et puis moto wana azalaki mondele na ndenge na bandaki komona na misu ya esprit. Ale tobandi kosala lokwa bitumba. Soki alingi koya Shanghai, moninga wana abwakeli ye glaçon wana, ale asote to vice versa te azoki bisote. Tango ya azwi bisote, oh, nayi kolamuka na tongo, nayi kobisa mama Brigitte, mama Brigitte, tala makambo na moni, ali makambo nini yango, nayebisi ye siko ndoto. Wana dans le monde spirituel, yeah? Tokomi na l'air moko, bon, bazaki kotia makambo ya nazako tala ba information daki na Sky News. Namoni bazolo ba makambo ya France. Tango bazolo ba makambo ya France, namoni apparemment babimisi président ya France Macron. Oh, nayebisi mama nga na bime, oh, mama, mais moto na monaki na ndoto nde ye moto. Oh, bongo rapport nini ezalaki ngai na moto wana. Bon, nayi ko comprendre que moi je suis congolais de père et de mère, et puis je suis un mongala. Bato ebele bakanisaki nazaka muluba te naza mongala. Ne ya Inongo, biso ba territoire na biso territoire ya Kiri, papa na ngai aza moto ya Isolu, mama na ngai azali moto ya Bomomba. Omoni? Donc, naza congolais na makila, donc ndenge na vandi na monde naturel, donc je représente des Congolais. Et puis, tango ndeko pe tozalaki ne pe Congolais ya makila pe mongala pe ya makila. Sikoyo, esprit wana ezwaki biso te. Tango namoni elongi ya Macron na lobi, moto yo akonuire biso na ndenge ya kosakana te. Na bandi kolanda sikoyo ba déclaration ya bato wana. Namoni na président Tshisekedi neti bara na guerre, neti bara ake na Congo, yepe Tshisekedi atelemelaki ya lobi na ya lobi, omoni tango wana ngai na kola na génération teke, ba papa na nga bako banga bino mindele, ngai na za na génération wana te. Ça n'a rien à voir avec nga. Yo siko il faut ya osolola na nga na ndenge ya malamu. Yo zo mono zali lokola un être surnaturel, tu ne l'es pas. Parce que vous allez vêtu un corps mortel. Oza lelo okonuna pe okokoma mpaka pe okokufa kotika mokilo. Mokilo ezali ya Nzambe nde asala yango ndenge wana. Soki ozo comprendre, o comprendre. Soki o comprendre te, etali yo moko. Oh, namoni siko na bandi kotala ba déclaration, ba différentes déclarations à bato. Na komona ngana bia moto yo akwanuye biso na Congo. Et puis ya solo na komona makamba ya Congo ndire pona ye lokolo ezaki par ya complot na bango ya ba globaliste wana. Je connais tous ces stratégies na bango. Soki bolingi boye ba makambo mingi pe ya États-Unis, il y a un livre que je vous recommande, comme nango, hein, les enseignements secrets de toutes les temps. Ezali comme mutakomango comme naye Manly Hall, ada top franc-maçon. O compare makambo belé na si na loba makambo ba livre wana na lobela bato. O ya lingi koyeba makambo bien. Ayeba omona monde ndenge ezali ko ndenge ba doctrine luciférienne et ezali ko faire fonctionner mokili oyo. Donc vers na monde moko parallèle. Omoni tango na komona na bia moto yo lokola ye mutu wana azwaki bisote lokola ye na président Tshisekedi baza ko bundana entre moi na molili na lumière ngala bi moto yo ako créer guerre pa ya président Tshisekedi eko simba te parce que ya un oin de Dieu moni tango asala ke lokote alobi Nzambe na invoke yo ozwaki mokonzi ya mboka oyo na tiki kiti ya bokonzi na mboka na maboko na yo pesanga sagesse pesanga discernement pesanga compréhension na diriger mboka na ndenge esengeli ekende ebima na molili. Congo ezalaki pena mboka ezalaki na molili. J'ai beaucoup des éléments à vous dire, mais il y a faute de temps na ndenge ya ba vidéo. Mais toye komona ke moto yo azokoka te asalabo azokoka te yo mutu baninga bato ba créaki soi-disant diable na bango ba sundoli ye yo lobi oya kozwa ye. France azali nulle part devant les États-Unis. Omoni France wana économie kaka ya État ya Californie eleki économie ya France.
moni Californie ndenge ezali wana eleki France mobimba mboka wana ils n'ont rien musala bango muyibi musala bango ki manipulation musala bango ko aliéner batu balinga kozwa ba konji oyo baya kofukamela bango yo soko ofukameli bango te bako créer ba guerre moko énorme nde balobi ite bako bundisa me bako longaka ata mokolo moko te. Ce Dieu est un Dieu surnaturel. 30 ans ya batu bakufi eza mingi et puis 20 millions de batu bakufi eza ebele. Na sepelaki na illustration président Tshisekedi a lobaki. Nalobi nayoki ye alobi nini? Alobi omoni Congo ezali lokola lopango na ngai. Yeah? Alobi na lopango wana ezalaki na ba clôture te. Alobi lokola ezalaki na ba clôture te. Banguna badaki kouta nord, sud, est, ouest, bazo pénétrer, baye koyiba, bayiba kenango na Rwanda ou na Uganda ou na Kenya, poite ba mindele lokola ba français, ba Macron, ba oyo, ba Grande-Bretagne, awa ba nani bele, baya kakozwa biloko na ba ngo baza lokola ba resele muyibi akia yibi, ale muyibi wana ayeko teke na bino prima ngondo. Omoni bango bandako vivre ndenge wana. Omoni sikoyo alobi boye ngai nakosala boye nakosala likambo na otoloba ya ba borne ya ba nation alobaki yango alobi ete moto na moto a vivre selon ba frontière na ye a vivre selon ba frontière na ye donc yo vivre na mboka na yo moto na moto a vivre selon ba frontière na ye. Sikoyo alobi eloko na kosala nini nakotia bakanga moyibi nakomatisa ba mire et puis nakotia a arme moko oyo kozala te batu wana lokola ba dévelopaka esprit ya kokotaka na mboka ofele kozwa oyo balingi kosabote kobebisa batu kodétruire ba colonne vertébrale ya ba peuple congolais et kokomela bango pasi na lobi homme président oyo aza na vision omoni aza na vision lero wana batu bako comprendre te batu bako mona kaka faiblesse ya moto omoni na roi Darius azalaki un homme pas aussi aimé toloba Donald Trump c'est un homme décisif. Moi je veux des gens comme ça obali ke oyebisu mutolobi awate kokota awate ne baba awate kokota awate banyangala kato ba bima na Congo wana bolelisa biso tango na so mona batu moko bena bime mais ngai franchement ndenge na vandaki heureusement que na vandaki na Congo te po soki na vandaki na Congo peut-être banga ko boma pingai yango mona nzambe a épargnaka certaines bato aki atiki bango alobi te yo vivre mulai parce que naza na plan munene pona bomo ina yo tango natalaka ba politique na penza epesa nga ner neti to kalinga bango omoni mais toza batu toye kovanda tomoni te il a fallu Donald Trump aya pote azwa décision aloba bi ngai makambo wana naza na ngote nga na lingi monde ezali mutu na mutu a vivre na place na ye na pe bo sala ka ba faire mokili eza mokili ya ba business eza lokola na Matthieu 13 ezolo bela biso place moko te royaume de Dieu ezali lokola nini na kotambola na bilanga te na ke na moni ba objet moko précieux tango na komona ngo na kokanga ngo na bandi koteka ngo pe na bandi kozwa mbongo pe na bandi koede batu omoni eza koboma batu te yo soko ozoboma batu ozala makila na maboko bomoni lelo ndenge komeli bango baye kokamata ba congolais de mauvaise qualité soi-disant des politiciens congolais ba pe ba congolais te ce sont des politiciens de mauvaise qualité boza ba personne inutile esengeli bo soni lata bino eza maboko sala mabe bino mabe bomona kango te omoni yango ana omoni te lokola Macron azwaki biso te Macron akozwaka Tshisekedi te ceinture ya bouclier surnaturel eye kolata ye peuple congolais a commis éveillé à comprendre ayebi te direction ya mboka na ngai toyeba likambo ezalaki batu baye kokotela biso
banyata biso batambola likolo na biso basubelaka biso basalaka oyo balingi makambo wana eza finished. Nalandaka lisusu président oyo mosusu wana oyo azalaki prédécesseur ya Tshisekedi, nalandaka bato wana mingi batuni ye balobi Congo ndenge oza komona yango te na 2030 alobi te Congo te na 2030 ekoexiste, mais batuni ye bongo Congo après 2030 arepondaki te. Omoni bozoba basalaki molili oyo basalaki batekaki mboka nga yebaki déjà depuis kalaki bato wana baye koprivatize nde makambo ya Congo. Imagine tozaki na bakompani ya minene badétruire nyonso bakomisi yango na maboko na bango. Omoni okolia okomela mais eloko oyo ezalaki ya yo te na temps moko okolia mais na suka bakobotola yo yango mokolo tonga abotoli tonga yo okotongaka na nini. Omoni bozoba bosalaki bokomi exposé yango moni bokomi ko lokola soni eza na bino te ale bokomi okanisa bokomi ko rêver ndenge bozalaki kokonza pendant 18 ans ou 21 ans. Omoni eloko nyonso ezalaka na temps erenie pe na temps ekosila. Temps ekosila esili c'est le temps de changement. Yango wana omoni message oyo nazalaki nango mpona kotindela bana na nzambe na après-midi ya lelo. En tout cas nkola pambola biso pe bokomela biso mingi tozali na ba réseaux sociaux nyonso, toza na Facebook, toza na WhatsApp, toza na X, toza pe na TikTok. Bolanda biso kuna. En tout cas je vous aime mingi et à très bientôt. God bless us in Jesus Christ. Amen.